Paris veut dire babi Paris en couleur. Ici c'est diamant noir, veut dire nano diamant noir, autrement dit la patrona. Paris en couleur, botu nanga nini. Babi Yasikeye, babi le transfert le plus cher en 2019. Transfert à Nini. Jonga Opula veut dire ma cambo changer. Donc veut dire ma cambo changer. Sur l'ingombo na Suzuki 4x4. Tous les vendredis comme. CNM sur Lingomone et ses amis tous les vendredis comme d'hab. Sur Lingomone à Nokolias tous les dimanches comme d'hab. Mais tu changer kaka adresse. Wapi. Tu changer kaka adresse, babi veut dire tu longwe na noisi, tu komi na bonji. Donc ici kako bunga kututé. 36 rue Marcel Dassault. 36 rue Marcel Dassault. Avec Djonga Okula babi oya kangi Paris. Veut dire Paris chez Djonga. Djonga c'est Paris. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino. Yoza fin. Mutaleki wazate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino Image Kitindindi Chakudidi So taite Ba chekai. Bonjour madame et messieurs, j'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui une grande dame qui cartonne à Paris. Vous allez la partout, na Bruxelles, na Londres, na Champs-Élysées. Il y a le nom James Bond, meilleur journaliste de Paris, c'est qu'on a tout. Edino TV, Panza Sango, après Singaï, plateau naïe, pour na yamba, maman ya kitoko, moi ça m'a dit na plateau. Merci. Cher ami Internet, le meilleur journaliste de Paris, Zikondo, Miteti Paris TV, mon ami, mon confrère, Masalanga Mayatongo, Ninga Otsubolobake, Lelo Yazo Yambangai. Et j'ai souhaité que mon a PC micro, balader tonité. Tout ça bon en direct, il y a plateau, il y a balion de la presse. Ah, tout ça bête ma solo, il y a balion de la presse. Hein? On va partout dans le monde. Ou à Monique et Aza Dispo, il y a Aza Lyon, ou bien Lyon. Alingi apesa actualité ou bien alingi apesa ba fan nabiso message moko a hésité te ayebo na yemoko Edino Image père fondateur ya balion de la presse na bureau ya Africa Future TV ya Papri Mangunza boss. Bonsoir madame. Bonsoir Zikondo Miteti Paris TV meilleur journaliste de l'année. Obi na bingo madame parce que le rôle est changé. Donc na ningo matsinga grada na kubo yamba plateau muniko banda le loko nga James Bond Zikondo na kubo yamba na plateau na kubo na Jean-Luc Delary Poto. Donc tout adana ba mission na ye akoya awa tout c'est l'émission bobo ça na pété tous les journalistes ya monde entier bo adhérer na Lyon boss nango fondateur nango azan face nanga Edino Image Panza Sango. Bonsoir madame Sango ni le melbisolelo. Sango zate na kama kandingi yo lubina ka yo yamba lelo. Et ça qui est mission prévu déjà bana kalake. Il faut yambanga mais le roi lelo et seigneur yambanga et ça problème té à moi ba ki boss c'est ça té à la invité. Té au moins on a vraiment ce qui n'a banaï ko tenir ko yambayo parce que partout dans ce combo na yo. Et ça le ko la ne ba congolais ba mo la politique na wenze na restaurant combo no pe ko kota na kati so na continue à Château Rouge fona ka ba dembo zate na ke pas Paul Sunga dembo zate
koto ye papa mimi mintenti dembo ça on m'a pas été il est vraiment azo mérité fona beng c'est maman pour attendre la reine de Saba avec le roi Salomon tant qu'il s'est eu sexe naï vous comprenez on a bien fona beng sur un plateau attaqué boss naï va vraiment monde audiovisuel pas bien audiovisuel au côté on nenge nini na famille na bino boki na ba journaliste be ka za passion na yo maman plateau za yo loba vina yo. Déjà on l'a net là. Merci. On l'a net pour la respect hein on l'a net. Ndenge za comme la chanzaté comme la za toujours d'embawemo. Na botamment le mois de janvier na za verso. Ah verso. Na za verso na za cadet va ma biso. Mona suka na kina na za cadet va ma biso na ba mo la soda. Papa na biso yebi ka ba lebele mais kuna na cadet té. Na ba leki nanga. Ah pas père. Mais tellement na kolimi pas maman. Yango ma tenara mingi kozala mwana ya soda. Ya soda. Na famille ya biso côté maternel bazali mais côté paternel bazali. Bazali par rapport à TVT mais bazali par rapport à administration. Ah d'accord. Babiki milai ba mairie kututé. Babiki milai ba toucha média mais en tant que ba cadre. D'accord. Lora ba cadre. Ya te ka mutavandi azo mata niveau non. À longue place azala qui a combat mon soit directeur adjoint soit nini. Na comprendre ce ba directeur et inspecteur quoi. Ouais, ba diplôme est belé tout temps va convoquer pour ba diplôme est vraiment belé. Bana Sorbonne bazali tout temps ils vont un peu partout. Musala média ils ont calé technique. Calé technique. Bah parce qu'il y avait un moment on a perdu Musala déjà. Musala quand j'ai travaillé. Ici à Paris. Ici à Paris on a travaillé après diplôme là à Paris dans un Musala on doit travailler on a perdu en Sikoyo. Des secondes avant un mois galère 2 mois. Il y a chômage quoi. On a souki. Je me souka la bi. Dès la internet pour nos ordinateurs nanda. Internet ka oko taka ka otala. Pour la monica de babi bimara comment devenir riche à l'internet. Et on a cliqué na on cliquer. Dès la ko na YouTube. Ka comparaison ko na YouTube. Oui, na ko na YouTube na configurer peni nanga. Chaîne nanga na configurer ngo mais nanda travailler. Alors, c'est pour le plaisir, comme on va ça là-bas pour le plaisir. On doit travailler, mais tu as qui ne va travailler, nous avons qui n'a collaborateur nanga, Akim, tu dois travailler naé Akim. Amundibou. Hein? Akim on va Mundibou bien quoi. Avant Mutandundu. Ah d'accord. On doit travailler na Akim, il a une réalisation. On doit travailler na chroniqueur mon corps. D'abord c'est comme on est. Les bika, la chabraque les bika pas la chroniqueur. Donc na les gebele. D'accord. Baleke beni na travailler na bango. C'est quoi elle a moni qui va singa c'est baza dynamique en fait. Elle non c'est l'actualité. Pas motivé. Actualité zo e obimate. Ce qui actualité les qui ah mais lo nyongo le kaki. Na bi ah babi o mona wanga yuma bino. OK. Asusumo banda ya bana mbinza ibanda sala fête na bango, réunion na bango plutôt. Ouais ouais. Après na esa on habite na caméra tout ça la émission na tenter chance. C'est la première émission en janvier 2018. 2018, tu vas où aussi là? Janvier 2018, c'est la première émission. Elle a sa première émission. Nous avons un caméraman, moi, Mikousé. Mais caméraman, vous savez, là, fort. Ah bon? Caméraman, moi, Mikousé. Vous avez Mikousé, on a caméraman. Comme on a été, beaucoup de pour le dos foulaté. Maman Annie Koki, la 4G, le dos foulaté. Après, si quoi, on dit qu'on a bandé qui n'a eu, on a bandé n'a eu, tout ça, l'émission, tu tournes Pessili. Après, tu tournes, tu tournes deuxième, troisième. Naïe kaka. Naïe, si quoi, on m'a dit que image n'a pas des fous derrière. Oh. Alors, le balanga tourné, le baga deux fois. Mais au moins, ce qui image est côté, mais le baga comment deux fois. Oh, et combien de échos? Et combien de échos tout est. Mais quand on dit qu'on a répété, moi, on te Alzheimer. Ouais. Bah, répété, mal, bah, deux fois. Sur un petit gars, derrière, wana. Oh là là. Sur un bah, télé, c'était pas là, bah, mon roi, non, le babé, tu vas maîtriser tes nzoka. J'aurais yéné moutou, un petit gars, derrière, wana. Ah, si monsieur touche, quoi. Bah, touche-moi, oui, parce que, tout ça qui n'a, tu n'as pas eu en fait. Ah bon? Ah, faut le battre, hein? Ah, maman, ah, tu rebombaté. On est dans la prochaine émission, Yoka. La prochaine émission, d'accord. Du métier. C'est des métiers. C'est le canapé, tu rouillé, bah, on le bat, maman. Après, Simbagité, Simbité,
après nde nayo changer d'accord nayo vanda sous ndako osuku sous ndako so mpia ka sezo beta pia ka beta nga mena kanga pia ka te mais on a besoin de ça là si ça pas faire on a besoin de ça là après na comme ça là na sali on ça ça nuit que ndako tu t'ennuies à la maison parce que je m'ennuyais pas parce que j'ai travaillé ah d'accord tu travaillais pas comme d'habitude mais j'ai travaillé de temps en temps j'ai travaillé et après nayo kutana camarade na mon boy Junior Sarko Junior Sarko Sarkozy be Sarko Bakata Sarko tokutana pe na ba copine nga ba Niket la milliardaire na ba Rachel Winzo tokutana ki babi tona mutu mo boye pe asala ga bani na ko na filmer ya fa na babi musika na wakuta ba bakuta ya na banlieue ouais musika ba mele musika na kota Michel ils ont makambu 5 étoiles de love top modèle ils ont makambu awa après siko na kutana ye pe soit dirigé vers mutu soit dirigé vers Francisca Songo ah Francisca Songo ye aussi au Luxembourg dirigé vers Francisca Songo to sona Francisca Songo bisinga beza na boss mo be papi mangunza ye azana babylone no surtout équipement no surtout mais azana complet tikanga na loba d'accord azana chroniqueuse te aluka journaliste présentera ba émission ndinga na bio que c'est pas grave ndeto okutana na boss papi mangunza na PC bambote sika zali ndepe to okutana to bandaki ndena yo banda siko na longono makambo ba association première émission na ngai na yambaka Deo Brondo Deo Brondo ka mutu na biso Deo Brondo na pesa mbote sika zali bandaki azaki accompagné na moi na Mimi Love bon na Mimi Love bon on va passer une chance vraiment ezaki na plateau na Vandi na yambi invité bon on va passer une chance ça premier invité no Deo Brondo première invité la ngai na kacha media ezaki na benga ki na téléphone invité pas ndimi a compliqué ngate za Deo Brondo d'accord pas garçon on peut bien Mimi Love pas confirmer ngabité eza problème te bo sala Mimi Love a mwindu kaka yende ya ngo siko poko mona ka na kanga mana Mimi Love parce que na koti na rata makambolo na robo sa Mimi Love te parce que a fumo la porte Poza ba tusupe la benga pe mona babi asala la nani asala la nani aluka susu Mimi Love bungu ba on a vu ça ya Mère Mijo pe biso la chambre da choisi de rambote mingi Mère Mijo donc voilà invité la ngali boso ya ngwana na yo sala pe mission na Deo Brondo après le reste yebika courage na ngai après au fur et à mesure ben invité ba romo ya mo libanda mo micro baladaire banini na ndepe to kokutana na bana OK bon tu na bana OK na ko bana OK ba sala ki hommage d'accord na bosa na ndepe to kokutana d'accord bon princesse avec marambuka ya kala inga on kala ite siko to kota na le bien Flermont HD Dembo bando kota makambo ya audio pour la benga audiovisuel na benga showbiz pour amona kabiso tropo bulu ça la kota les 4e personnalités dans le monde après le président bien kota la monde est-ce que vina yo zo mona échanger ou bien basculer yo mo zo mona ndenge bando comme na monde bon monde monde média déjà eza monde mo ya ba risque belé et ba problème belé et ba avantage pe belé ezara ke ndenge yo mo ozo maîtriser ba nina ceux qui ont un peu de dingue net singa na za maîtrise anga mo d'accord ya ngwana mso ba comprendre raté et mo mo na za boye et mo na za boye parce que na meka un peu ko luka équilibre na ngai d'accord déjà ezara très difficile ceux qui na nous moi si abali na nté to bo bala za moi cité ezara un peu difficile pour les gens ba déjà ba réalisateur non surtout ba cameraman ou ba mala ba chroniqueuse wana ba journaliste wana ata ba mindele pe alonga donc ezala un peu bongo après les sous mona mutu so pa kabela yo a mona ko sa tapage mo bo tema za besoin zoyo na ba ndenge mususu o mona sale pe tapage je pose le roté mais qui te tsika mona ka ke bo o le pedant na le da parce que pour mona changement makasi ezana ngote hein ezana ngote les seuls changements ezara ke ba baby ba mo ibo mo belé comme la notoriété comme la succès ko yeba mo belé o kende boye donc mona muta fie mo sama defuye yo zomona après ba contact monsieur comme ya ba client zomona o kosela nga boyete o kosela biso boyete o kolobela biso boyete na ba offre o mona o vandika bo muto net Mimi Love o mona o vandika bo bike dembo ensemble mo ba rivage yaki yozo ba fantasy ba blog ba rivage yaki yozo bilamba do blog mo ya bongo zomona ouverture est un peu par-ci par-là pas beaucoup mais déjà sur la dernière 2-3 portes 5 et fungama déjà en permanent pour nayo et c'est déjà ba merveille donc voilà yana le bisiko yo mo ataki mwana mwasi soki ndeko na mwasi alinga kota monde oyo opekise bo otikaya
Bon, non, parce que c'était dans l'ingramon coaché. Au coaché, parce que il est très dangereux. Tu non coaché par rapport à risque on a coûté en ango. Non coaché de façon que risque on a attaqué coûté en ango et bandingo au sala. D'accord. Parce que l'entourage na yo, pour la zone en tout cas, na YouTube, excusez-moi, bateau cartonné mingi, bateau ya, bémission ba sexe. Na hôtel à YouTube, go, so le les gamboya, beaucoup de 46 000 vies. Yo sigo, on a boulot changé na yo, réunion, comme on a rien ba sexe, ne bateau ça ma cabo, au tiers on a yo kaolingi, au changement, qui comme à côté na bangoana, côté censure. Bon, déjà, on a déjà dembo, dans le bagage plus partout. Ah. Na sala émission monté, na sala, on a bien 1000% bêtises. On va ça, mais là, ça, n'a 1000%. Parce que 1000%, là, sur la vie, on vraiment, au senti, on va y aller, non, le bilan, on va y a Bopeto. Il y a respect. Dans le baraté, qui est, maman, tu as pensé à ma ça, non. Dans le bilan, on va déjà comme il faut. Comme il faut. Dès la reçu, on a moins, on a bossé. Dès la reçu, on a même son ex-bokilo, ou bien, on a reçu, on a ex-beau-frère, ou bien, on a reçu, on a mouton sur ton lingi. D'accord. Chef, on a reçu, on a même terme, même mot, même langage. Mais on a vrai. On va bien en bêtise. Mais pas donc, langage, ils ont apaisé, en fait. Ils ont apaisé. Netige, so, netige, ça m'a besoin de me chocolat. Tu dis quand on a tiré la moutakala, il y a des détails dans le pantalon, le chemise, automatiquement, mais so masaki a créé des toilettes, mais bien masaki ça ni tu as respecté que n'aki bimisa le kwana. Ya mo siko bon alobi siko yo mama. Musala oyoko so ya mo célibataire. Ya moi si na ibitiza passe na sens nini ki pour bala bato bango traquer yo ndongo zawana état civil nini obala fiancé ou bien comment pour battre pe bazo mona ba ye ba poser na bango pour nazo yo kabazo tunanga dembo ba téléphone zelela yo mo izo le na plateau obala célibataire bozo zela affaire na ya ou bien kavela ya tile no mama bon ngande na bo na balité na célibataire mais na zala ka amoureuse na ka mon prince. Il y a Fantomas. Il y a Fantomas. Na mon prince. Non. Oui, Nazara amoureuse. Il y a Oanga. Il y a Batité. Il y a Oanga. Le mot y batté. Non, il y a Boani. Oh. Yozala là il va voir. Yozala là yo mais. Là il va voir. Là l'autre il a boutu de maman kabala na ba télé du taxi OK. Mais tu dis kaka. Mais je vais ça ba tuana position na yo. Ba bonga ba déjà. Te muto bonga mazate na za femme. Oh lingatika. Atika déjà pesa ba mo position pour la ligue. O kasi na yebisio na za clair et net. Mais on a bête non c'était pas bête c'était maman non parce que ils ont pas doit comprendre nga kasi le ba comprendre nga tu sois le zela nanu na tikela maloba te baba parce que soir na le ba kuna problème tikela maloba tikeli frère ça pour la éclaircir naza Janet Malangi na tikeli ya loba MK Mouchwaili poteza merci beaucoup o tikela maloba tikela maloba maman tikela pema merci souffle kasi et là pour nous éclaircir la bateau à comprendre raté dembo aza célibataire aza femme amoureuse ya mobile nae ya mobile nae ya prince nae mukula oya bino bomona mais le but que ndenga zabwe azanga so unité liya kezali donc liya kamande zabwe liya ka ezali on bino bokai ça rappelle tantôt plutôt o ndenga zala na mandefu boye abeta baninga ne basi tenga beta baninga na basi te na beta baninga na basi te n'éclaircir bino donc liaka ezali donc azanae na yo ebika soki muta pesi position te ngana wo pesi la position te faut pesa position ye mo oui ou non oui ça ne va maman ngai donc liaka ezali liaka ne moi si mobali faut expliquer ba bien pas so yo ko liaka te que so bi fantomas fantomas c'est que le lui de finesse ba ben fantomas pas moi na raté yana le mieux c'est ko idembo to ko to so ma sujet sérieux donc na le bana yo na zo mona nga ba zo trisanga trop na balabala pesanga numéro ya dembo pesanga boy yo moko personnellement ozo banga na ote ke musala ngo ba na komengo ba demande comme belé ozo boule ejotika ngo te ke le bisayo bon musala nga ezara projet nga ezara un jour na créer entreprise événementielle d'accord vous comprenez donc déjà sous d'ici 2020 déjà ba statut ma moto vendre déjà d'accord association na ngai vanda entreprise au vanda d'accord ozomona eza osala média eza que parce que média o eza uniquement
pour na pib quoi na sala la pib na ngai parce que mukona relancer activité na nga ezate na banda zéro d'accord c'est pas déjà combo na nga déjà et salama déjà donc la vidéo que la fille a filmera déjà azala boy ko dira mo na ba idino image quoi na ko ti ba ramona ba idino image ngai projet na nga ezala yango wana libala eloko to sala ba rare lelo oyo libali na biso ba soutenir biso te basi na biso pe ba soutenir biso te pourquoi bachaka zuwa liboso to koma milliardaire te na oteka makala mais non to koma ngote zomona soki oza mwasi oyo asala ga media eza synonyme ya yego za ndumba te atomoni téléphone ezo sonner eza synonyme ya yego za ndumba te sopo moni mobali azo filmer basi na surtout ya Paris ba chroniqueuse na surtout ya Paris ya monde eza te ki o neti yo je so obeta encore eza te ki o basi surtout na baza basi ya cameraman wana do eza bongote donc oyebi ke olingi ozala bolingo na kati ya media bolingo na na kati ya media soutenir yebo avancer parce que na ba chiffre musu ebima wana tellement mutu aza ye moko mais mutu ko aider azate moyen azo chiffre wana ezate mais na bato bazami balé baza osangana au monde que parce qu'il fait la force ezana ngolo ka grave ezana ngo magie ezaka li solo négocier oui ou non bon chiffre c'est bon allez est il nango bon mata mona ke le loka danger lobi kuna basombi ndako comme nango avant ça comme na kino 27 ka ba contrat wana ya mike ndi mimi tsina jogo matumuna ne bavanda na bango na bakawina bango basalisa yango wana ezana ngolo ka grave te mais ele ngana na bla bakisa boya bino boye bakate ki biso ba chroniqueur comme on a ce chroniqueur niquer na suka obi mundele ta bisa ko ba chroniqueur ba fanda na message chroniqueur niquer na faisera niquer te boli misana na ba bêtise te ngabina na sansira nguturu mutachaka koma chroniqueur wana niki moi niquer achaka koma niquer donc ba biso ba jeunesse nikaka yabona ke ba biso c'est tout ya monde ba sans pitié mais ningi monde comme okendela to ba norme na biso biso ba lia nguti mani so ba melango maite obi mo biso za pas diminuer yo papi kene kuta na James Bora ai ba ngenge nanga James Bora ya pa bimino ka bending na ke nanga pesa pa intel ke on ngai na zabo yoko pona bana momi na mosala ko mo banga so mo mai akomo zanga na kima batindi pona mona ba fait ma voila na kati to mo fait ma voila na biso ya yoka lokole soit disant papa wemba atinda ka Sharufati a utiliser ya mo la fait ma voila ngiringa koya ngana mona ngiringi vite tant fait ma voila ba bengani papa wemba na yoka lokole papa wemba telengani bo eskiza na kota mwana sije wana papa wemba ne do yoka na kintu na fait bosi na fait china ba yebi ko fait no china bo komine mikolo ayebi yango ba komi fait na yoti pire yo pa melani ka na fait china ba ko to ga milo pe komi libala be de boye bisakana ko se garate kasi yo mtu elengo vie china wajina o aza na bibliothèque à la bibliothèque yo olubili kamoko awa yo beta ka ba momite comment c'est ko yo yoki batongi yo nengo na be koma te na baloba ngo mingi baloba ngo tout le temps tellement za moi ça mandefu des fois mingi et la mona se sentir à l'aise et ça na c'est dans la tarloir comme les garçons ah d'accord omoni teni masculine ya wana et ça là que ngana ndoto na à l'aise uzomona et je na ngate siko bato mona ke na mandefu nanga nande na sala moins de maquillage bon ba kansaka na mutuna bango fiana ndeko ngoni okoma kote kuna na okoma kote kuna na yoka ngo mingi et là je me suis dit à draguer nga vous comprenez moi mobali siko zo draguer nga na bete car sko na fete bona biso kondo ba na beto likofi abia na yebaki comprendre abia na yebaki ka biso webeni no ko yebaki bon OK c'est bon après la tindiki on a siki bona mbali na biso ko la tindiki na webeni si c'est malobana yo après na seki na lobby ezandenge yo kansate zo comprendre na seki ezandenge yo kansate soko linga mwasi yana ba manière na sena bidé na boy soko linga la repesa bolingo na repesa bolingo ça tous en besoin mais au moins c'est donc CV na ndengo bandeli yango il y a déjà kitoroté déjà un mauvais départ zomona o linga la bandengo ba vulbal vous comprenez donc na kota kemba mona ndenge ya zali wala baloyenge o ba déjà na place nga vanda que yo vanda on ko asengi permission asengite zaka ndeza ko tele no zongi boye de paquet
te bato ibika bato am do paquete a comprendre am do paquete am normal na comprendre am do normal yo so na paquete ça va alors ko mutu nanga te ko sala mission na ba jonga ma sala ngam da makasi na nywana Gorbachev fa zali mote na yo Gorbachev azalo kwa Gorbachev te azalo kwa maître yango junior yo te azalo kwa Gocha yo gate azalo kwa Jonathan yo gate ko ba maître parce que elle va pour le titan appelle le roi gloire d'Acosta Ghana les grands tigres azalo kwa gloire d'Acosta te puis petit maître Ango Junior yoga abongote azala sens opposé azala même pas le rôle à Rems Koumana dia Graniado qui aura comme moto di Graniado ta mettre mobile 2 mètres aussi melewa abongote alors champion tour en bon matin na pesi ba bon anniversaire alors champion tour en bon matin azabongote mais azalo Samson Samagourate oh là là alors yo to lengela moi sanji ah bon yo to lengela moi na tout ka mikeboy papi lebona oaz telecom fiti na lobby a dembo to so makama solo si to lobby javina yo ba ebi ko célibataire zuluka il y a que ça nango mais autant la temps est recoca to so YouTube ba yebi qui est toi ba yebi finayo de mewembo to ko dasko ba sujet mikolo yo oyo ba kongole ba zoni donc ningi to ba musique ko se beta wana ok be ko ba jour yo qui vient ngai tata mobimba wana kini tant ba ki kangai mais est-ce que yo pesi pesa na point de vue na yo na arrestation il y avait Kofi na kini pour la censure ne vous avez mieux placé vous avez chroniqué si à Paris ba yebi yo cameraman pesa nga siko point de vue tout que sur ba sujet siko ba tozo c'est la biso. Bon déjà merci pour la question on a pour question dans c'est là mais occasion ça m'a été pour m'inviter à répondre les questions là déjà na rolo bandeni makabla surtout les kana Congo Congo la besoin d'être beaucoup déstabiliser en haute na niveau justice vous comprenez voilà ce que tozonga ce ko bato tozonga bato to déstabiliser en haute na niveau ya justice ezala magui ezali na censure ezala magui ezo salama na niveau ya ministère de justice to ko déstabiliser en haute to bimsamboka na biso lokola ezana incapacité mobo eza incompatible eza incompatible ba ko gérer makambu o so do sala te déjà biso toza ba bantu vous comprenez toza bantu makambo wana so makambo esa me pa na biso ce qui ko sala maneti pa ndie e o legate dit makambo nous ba makambo na parce que le bina makambo sensible makambo expliquer makambo o esa pa na biso makambo esa pa na biso ko emba ba sanité d'accord ko la saba mabele ba nini moneti pa ndie e o legate ma ndie vous comprenez pas bandibu e o lekala ngote parce que azo garder toujours culture ya mboka na ba ce ko pa na biso ezaka dembo so okomo leka na TV okomo talo 1 million de personnes okomi sur le rôle yo comme roi nzambi okomi star okomi star quand de lobby yo comme star à Paris so okomo za moi 1M ba che 1M wana na niveau à YouTube pour na yo okomo mona le rôle là okomi likolo même il y a président même il y a emblème ya mboka na biso drapeau okomi au-delà ya drapeau ya mboka or eza bien te sur ceux qui au côté sur bien la CG wana tout va sur au développement parce que ngai réponse arrestation il y avait là Kofi papa topé na kini pour na censure na ye pour na ngai ziko no putu James Bond na occasion o ba pesinga pa ya Edino image na ko ba boye ceux qui ba bandi ma censure na Congo tous les missions ba okanga bango parce que musique ya Congo et comment ba liné ba si mitaka demi mitaka la ba bini tala ba clip sa mikolo yo fali ka même clip école alinima Robin le mundi pour comment ben alinima pour le qui a la kelele na wera na ba jibi mais le comment na alinima so e bika nzembo lipe bukana o cheka basi mitaka la alinima yana ninga biso sikoyo alinima ngo sasiri wana babanda ka na Robin le mundi bu matanga na mukongo metanga batanga yebo Robin na ibaki chana nuboye bakanga ngote pour ni siko nyoso wana yaka papa ko papa vie Kofi
on comprend balokili robino aki capitaine zana ziko na katuma lobate na katuma lobate parce que otuni question en même temps zokota na intro toboité arrestation ya Koffi Olomide et ezalé mabete déjà oui ezalé mabete za pour Luxembourg na biso que justice ezali d'accord vous comprenez tozaki na mandat tozaki na Kabila na Joseph Kabila ex-président ya Congo ya longwe to comme na président ya sika makambo ya sika uzomona ndenge biso alibana ba diaspora tout le temps bazolela bazo déclarer tozomona ba combattant tozomona omona bato ya IDPS ndenge ba miboyaka pona kobundela démocratie ya Congo siko démocratie oto zana besoin na kati ya Congo yango démocratie ezate ke olongo na ndako na yo obimi libanda okomi koyemba makambo salité pona ko détruire génération et yo protéger bana na yo ozolinga bana baninga babeba oui ozolinga bana baninga babeba eza bien te uzomona ko bundela mboka elobika ateke to bundela mboka président longwa président sika président kotika kiti na ete ya bokonzi aya kokumba ba balabala président kotika kiti na ya bokonzi te pona aya kotala ba CD na bino nani ya pirate nani ya salibu président kotika kiti na ya bokonzi te po tala bandako na bino nani na lamba kini na leki nini aotala bongo te atie bato wana azala bato azo travailler na bango azo collaborer na bango par rapport ya musique na biso ya Congo arrestation ya Koffi et bandi lelo te vous comprenez Koffi Olomide sur le plan psychologique namona kae aza mutumo aza très malin très malin vous comprenez jongler akoki nezana akoki atumboli ba musicien so amoni kota musique esimbite akoki ndeko tumbola ba politicien aluka ba bezubeni bon ya créa ya vivre bongo ye vandenga za bo vivre en actualité oui donc ye vandenga za wana soki ba lobeli ete na média ou bien journal na tongo lobeli ete amona bien te parce que lui il est Koffi uzomona ami mona lokwa mwa anzambe demi-dieu na kaka nenga lobeke na 13e apôtre lobi azaleki ya Yesu ayiko za personne posi ça la mona kaka nenga lobeke azaleki ya Yesu yenga ndimi yango kwa wo sikise umeli akoya kati no tigilo mama kaka nenga lobeke azaleki ya Yesu yelinga azala toujours au-delà vous comprenez to mona ki na ce que tu as sur le plan économique ndenge banda Koffi ya banda carrière na ye est-ce que statistique ya balwa ya Koffi ndenge te kama yo ye bien na était kama tout mais statistique mais était kama tout sur le plan économique statistique on a évité mais était kama siko ndenge te kama wana répartition na ngwa est-ce que yo yebi comité à censure ils ont combien na évité nini ça c'est mais afuta combien oyebité Congo ministère ya culture et art ils aura combien oyebité mais nous surtout wana mutalobela ngwa azati pour c'est incontrôlable mutarosala 30 a sali 30 nzembo a déclaré sous 10 10 est dans l'état Congo le reste toi na ateka ça nyaso toi na la poche nae siko mutabonga ta ba pirater le rono gouvernement congolais ya sani c'est le rotin pour nzembo oyo ba pirater yango te oyo déclara siko gouvernement qui m'a fisc toke na ba arrestation Michael Jackson bakangai wapi bakangai na États-Unis go na États-Unis abanda sani pona mama banati abanda sani sigi mama pédophile abanda ko sala nini abo bana bana miki te bakangela makambo belé vous comprendre to longo la pour États-Unis to beto basola Congo na Congo c'est exemple siko na Congo ye moko lombo bakangaka wa bakangai pona mama ay makanjemo te bakangela kaye wapi na Sansiriti mais wapi azaki wapi akina kini na podium aba uzi na podium nde oui vina ngaba mnina yo bakangalo awe kana ebisu e pas de ginsala bakanga lwambo na podium azalaki ami ya président Mobutu abana kolia na président Mobutu ara benga ki Mobutu na téléphone Mobutu eseke makambo ane talinga yi te atinda ki azongisa ki na justice pona la sanini okori oza camarade ya président mais okori kozala likolo ya mibeko ya mboka te ozomona donc musicien surtout ya Congo azaka soki abengana na homme politique moko boy soki babengana ka akendaka na ndako ni aliba mona ele roi nzambe ozomona ata so mo ngamba salte na kati ya musique baloba na ete parce que ye atalama ye bisanga na mboka nini ozake musicien akoma likolo ya mibeko mboka Atabe na France pe na tout monde ba Johnny be ba intouchable partout en tout cas musicien ça nega intouchable te arrosa l'intouchable mais arrosa la likola mibe kwa mboka te parce que so la likola mibe kwa mboka siko emblème ya mboka musana oui on a raison drapeau ya mboka musana oui
awa ba maquillage ngo bato baye barate mais la Congo est comment ya vis-à-vis. Et comme il y a vis-à-vis parce que Congolais azolinga a déstabilisé à chaque fois. Oui. Vous comprenez? Oui. Et ça les cambo à 12 divisé. Ce qui n'est pas ministre il y a justice à Lobi Boye, directeur il y a censure à Bouki. À Bouki. Vous comprenez? Côté Sogeza oui, côté Fozala non. Côté ça poto partout. Musicien à tombola le coup Mboka. D'accord. Mais à Zanzambe Mboka te. Vous comprenez? Tigana loba azanzambe ya mboka te parce que mboka na mboka za mibeko nango biso toza bantu culture na biso ba congolais na ba congolais sozo bungisa yango parce que toni kolanda kaka ya libanda kotombola lokumu mboka kotombola lokumu mboka yebisanga équipe yebi ya bendie rien babina ka danse na bango banini na ba rafia so banini na ba voile ba indi babina ka bongo na lobby est-ce que elongola bango beauté non la plus belle femme du monde abima wapi abima na mboka na abima ende azalaka na ndeni est-ce que azalaka na maquillage non azalaki toujours ni aki naturel azalaki toujours voilé mais bon ce que tout le monde l'auto aki voilé to azalaki voilé abima kitoko kaka na voile na yewana ça est le gabimi kitoko na lobby kaka na voile na yewana ndabima kitoko ba oba yaki na ba basalaki banini suki bana mutuchi na nini ya rocha bichacha ba monaka bango te vous comprendre biso to rondima te ka to ndima kaka to betela ka maboko muto asala beto betele maboko arrestation ya Kofi akangama déjà yena nyoka longo pona nzembo ya etutana yango na yango uzomona etutana ba longoli yango bakangaki bango ale ayeko zonga alongolaki partout wana eza na nzembo mususu ya Franco et mama te Hélène Bukimbeto ko Hélène Bukimbe est-ce que nzembo wana ebima te suka kaka na concert oui siko ebima te eza likambu ya kalate eza likambu ya sikate eza likambu ya démocratie te eza likambu ke ya justice ya mboka na yomoko étant qu'un père un père aux autres mon identité obike ngala za congolais olingate mboka nisa la salir ndengo olingate kobi ba salir peut-être yo Koffi Olomide ba salir héritier ba salir Robilo ba salir po banga soto komaka ba salir ngala tomoli na otomoli ni mboka la nini na chana no boye otomoli lokuma mboka la nini na romata yo otomoli mboka ni lo nini non dis-nous pona yo na loko te menga moniki ça le loko otomoli non on te to mélanger ba biloko te ozotombola mboka na critère nini avec quel mot quel bagage vous comprenez parce que auparavant banjembo ezalaki njembo oneti ba Kofi imana na papa imba wa wake up Zimbabwe na Mibi ozo comprendre ezanti moko boye ayembi Afrique atangi ba pays Afrique na ba capitale ezana bana ebele bazala na temps ko revisiter mais ba se référent la eza ba cinéma ozo comprendre to mona ngo ba mindele ba yembara été ba printemps ba hiver ba makamu elekara soit matiche bazoyembela na ba fleur ozo comprendre pourquoi pas biso yo so randi ba yembeli pondu ba yembi valeur à pondu ba yembara valeur à pondu te ba très dasu fa ba yembela ngoti dido ga yemba nyonga libumele nyonga rolata te nyonga libumele nyonga rolata ayembeli pondu te parce que pondu feuille de manioc et bana ba congolais bande valeur mais veut dire so comprendre ayembela libumu ayembela mabele na biso te mabele na biso bisara nguba bisara pondu bisara matembe à part ba konta tona ba tobena mana banguba susu de à part konta bongo ba rouge l'air uta mais Congolais vraiment dans comprendre vous comprenez si ko ba biloko wana surtout wana to ko tika teke musique si musique muto surtout azana besoin ya belle mélodie ata linga bondela mwasi na ayemba nzembo mais ba musicien ba comme le roi ba nzambe ya Congo te baza ba nzambe ya Congo te wana na lobela na tous les musiciens to lobela mutu moko te to lobela mutu moko te to lobela tous les sacrifier la vie na Kofi ka yete bozo belé azana studio te na o azo composer na compositeur na o traducteur na interprète boza le roi boza la banzambe ya Congo te boza la banzambe ya Congo te parce que boza conscient que o bozo sala eza bien te boza banzambe na kati ya Congo te Congo est un président moko, est un billet moko, est un drapeau moko. Il n'y a pas 3 drapeaux. Donnez-moi le bagui papa beau moko et Colombo. Donc ceux qui moutent à Tamboli, avec les Congolais, bah autour de voilà nini photo à Félix Tshisekedi. On se comprend. Ceux qui au Tamboli, bah relaxer au drapeau, bah relaxer au mi balé, bah rochate qui au Koffi Olomide, pimbeni, bah rocha. Attends moi si n'est pas rochaite. Bah rochaite. On se comprend. Attends moi si n'est Félix rochaite. Bah rocha mutu musu. Rocha mutu musu. On comprend. Bah rocha elongi à Félix, bah rocha na drapeau. Bah rocha te rona coin boye.
tomonaka mbongo ya Zaïre, nouveau Zaïre batia elonge Mobutu tia ndenge mbongo ane sila. Est-ce que moi on a quelque chose à dégâts à Saddam? Est-ce que batia la Saddam ici quelque part? Mais non. Na banjembo tu wenge yembelaye. Yembelaye. Mais batika ocha ete. Batia yin maman. Azana place na mutu na mutu na place na ye. Loku mwamboka soko za musicien ozo matisa culture mboka na biso. Mais sur le plan économique ozo kota combien? Rien. Pour nous surtout les Kendara makela nani? Président. Pendant l'époque à Mobutu Zayaka président. N'importe quand ça fait président ça la président ça la. Na yomoko non yokate na ebité sur monsieur Zali a fait la d'une image pardon vraiment ça la recherche ceux qui est le roman bo ezaki nga na ebité nous en a besoin ou bien confrère ou bien concerne nga moko à répondre nga nan nous na monaté ata ko Olomide elle a poussé par argument na ye ata ko Bino Mundibu elle a poussé par argument na ye atikali ko prononcer té na 40 albums on a zala na on a marché ngai Koffi Olomide na kotisa autant après ça a monté té atteint autant de disques alors que na disque oyo na kotisa a repé sa chiffre té merolo 40% il y a chiffre on il y a disque on ndenge té kama 30% et kenda na gouvernement ça c'est ou bien et kenda na Sokoda ou bien et kenda na nini to tshikala yo ka ba argument on a té. Pourquoi parce que la recherche n'a pas été ce banqueteur non parce que il y aura un bisao au moins journal il a Koufi oui a Koufi Letis a prononcé qu'il y a Akata lobby nini non dis-moi qu'est-ce que ba journaliste va bini ba lobby que Letis a prononcé qu'il y a Atika moi non surtout reçoit par naïe on comprend oui gouvernement français journal il a c'est 30 millions 30 millions de nini il y a dommage pourquoi il y a eu des disques qui n'ont pas été déclarés on comprend c'est que là bon ce qui gouvernement la Congo landeli yango on a mutakufu zo senga na nyungu ah oui mais on a otali sa yoke on a kamela surtout les autres salama wana eza justice mboka na biso musicien akoki ko déstabiliser ya moté oui comprendre oui et surtout musicien moko na mona ke azui na diplôme ya doctorat lobi ke na tangi école maternelle na Congo doctorat na ngape na zui na Congo et mené azaki doctorat na Congo tanga oteki bandundu eki doctorat te ofina mené azaki mutamulu na bandundu peke na chateau ja ibsenga peke na ibsenga asa doctorat asa université mené ya peke ibseki mama là tu nous question kasi on a te ngana nazo kende na yo ko komika ke musicien asala raboy hein toi arrêter to tika ozala ba fanatique ya babiloko ya banalité ezo déstabiliser mboka na biso ya ngwana ezo tozo nga kaka ne loko moko oza to tournaka ke mona président ça le loko te donc en début ça tozo épauler président te parce que il faut te épauler pour na to avancer ko épauler président habité ke okende kuvanda na résidence présidentielle balobi te ke okoma rapprocher non balobi te ke okoma soda soda jia loka mama biso okoma soda te mais o sala makambo oyo ko na apporter quelque chose na pays na génération oyo Rolanda parce que génération 2000 ceux qui to réussir ko la musa yango te ko bikisa yango te to sala foutu dans le monde entier to sala isé de tous les pays. Il y a le lobby boya dembo batona bakangi Koffi siki ba Koffi abora bangote pour ma banje moto Koffi isa o e quantité o za ba bêtise ko ba boaka ba ministre na banje bango papa eskisenga na ngo bosana banje bo bakangi life na Koffi ba boaka ba ministre wana ba bina kango viko na kati malo bate place wana yango wana ko mona wana ko mona Mobutu pe son âme sikazali atikala ko lingate ke ba musicien ba boka ba homme politique parce que homme politique na pouvoir aux aura salaire il y a 1000 euros mais aux autres qui ne repèrent sa musicien 10 000 euros c'est bon wana uti wa okanga yo lobinato te mbongo wana yango zo mona ke babiloko wana na président Félix il faut alongola yango tous les hommes politiques ba yebela banzembo ba sala ba dédicace il faut elongwa parce que yango wana des okotisa mafia na kati ya gouvernement un ministre aura 1000 euros comment se fait-il que il y aura 1000 euros a sali même pas un an na kati ya poste na ye oyo asali même pas un an na kati ya poste na ye mais azo ke ne repère ça musicien ba 10 000 euros
Pe musicien moroté. Alors ça peut-être musicien soit payé 10 000 euros, au kuna 20 000, alors peut par rapport à et comme on aura par rapport à titre. Hein? Par rapport à titre, oh le roi Zamukolo Kala, il faut la payer autant. Aux autres là mission en prendre sur un bon nini. Un bon nini. Il y a le bino boyoko, ceux qui ont confié la censure, ba ministre ba zo bois ka bango, il faut pas qu'il ait cachot. Pour bateau bakangi kofi ko ba bois ka bango te, ba ki bete ma mabe, tellement kofi ba ko bois ka bango ba kangi. Pour nanga bu nanga za yango wana. Et puis na beti sulu cete. Moko na yo cabinet ba ba ministre ko ngana zo na kisasa. Pourtant Mobutu babaki boboli côté babaki masialate dembo na pesi petit sœur nanga mbote aye na vacances Sylvie mona mama leki nanga azana poto bienvenue mitienti na pele mote papa nanga pe mitienti ya pasteur na mama nanga Bert botala mwana pa na komi na musala oyo dembo bakisa ngana lobi na yo ha sansiri wana ya Kofi lobi le mondibu ba filma ki yango te mais pour les gars ba tu ya Kofi kaka ba la couper nango Kofi avivaka na actualité. Kofi a été en huis clos. Parce que Herba Tindela qui est première convocation et il y a qui n'a d'autres sanda kunaye. Abouda. Bazoa qui RTNCT. Vous comprenez? Bazoa qui RTNCT et qui ne retire que là Kofi convocation. D'accord. Oh mais comme la maman n'a si. Ba pesa qui wissier. Ah qui ne retire que là. Na qui ba wissier ba là. Te ba boza bazala. Ah ok na voiture nini. Ah, ok, ma colonne va kenda. So, c'est 10 $, zongiti. Bon, quand voiture va reprendre. Zongisa, batini wisi. Kasi yango na yebisiote, ba yaki kotika batinda ki. Batini mwana bitinda wisi, batini mwana bitinda. Ziko tika malobana lobana bi, batinda ki RTNCT na ba caméra, ba ya kotika ke convocation ngoto ki etika la Kofi. Deuxième convocation yaki batinda ki ni. Kofi aza mutu atambolaka na média. Na média. Vous comprenez? Te ba start to atambolaka na média. Yemo te ya Kofi. To mona ka ba jibe mo ka mi filmara. Mais à Kofi, avant il m'a mis filmer, bah doit filmer déjà 50. Vous comprenez? Kofi a tambour dans la média, et ça monde t'es dans un monde naïe. Monde naïe toi quoi empêcher en autre. Mais il faut qu'on tape une actualité. Il faut n'attendre la mouki où Kofi le milieu a été arrêté. Vous comprenez? Batali boue photo, batali vous comprenez? Bah, vous comprenez? Bah journal. Ah c'est portable. Bah journal écrit. Et combien il y a un commentaire. Moi général la catalinette na monia. Wana eza vie à Kofi Olomide et le robot ya ezate. Mais Kofi Olomide pour la ça ba peuple congolais Kofi Olomide aza président il y a RDCT. Aza président il y a RDCT aza image. Aza image ou ça la la culture il y a peuple congolais tout le monde ba danse ya ba mongo ana mongo tout le monde ba danse ba lokolé tout le monde a Kofi Olomide sur le plan moderne. Aza musicien mboka na biso après ça lokumu ya mboka na biso sur le plan de justice to longola ki fanatisme to bundela mboka ezaka ateke Kabila Rokende tout tika na nini on n'a pas d'héritage moral. On n'a pas d'héritage moral pour nos enfants pour la génération l'an 2000 bazana eloko monté. Donc musicien azanzambe ya Congo te. Musicien azanzambe ya Congo te on a la rosenga na président tous les hommes politiques ba m'offenser autre on a bien ba m'offenser ba tira ko dédicacer bango na ba musicien parce que musicien cause en nzala atangité bana ba ko bazolinga suko tanga ba classe tifa comme musicien parce que so ka bike aroboka ministre moko aroboka moi ministre opesa embongo ba opesa le pango vie facile toboy yango toboy eloko wana esa nango facile koza mbongo eza facilité mutu atoka bato angina bateka makala bafutela banda ko atangisa bana ba papa na onatra ya kala bazaki na basi misatu bana 20 bana 21 bana 18 bana na banda tanga ba classe ndenge au moins 6 mois payé 6 mois payé abanda rolia na kitambo na restaurant ya gare centrale ake rolia pas deuxième bureau na kitambo ake na bandal allié ake rolia wapi na maluguto na kingasa na suka banda ko vivre ndenge ni. Est-ce que va tirer le bon banzembo? Même pas on la banzembo té. Donc peuple congolais to la muka. To tito longola ki fanatisme. To bi ka to bamisa ba ba fa na biso ba fa na bango to lingara bango. Mais so comme le niveau il y a justice to tika parce que to so déstabiliser. Ba commentaire na biso na ba argument na biso et zo sala ki to roté sur le plan mondial. Ba zo se kabiso. Parce que tous les musiciens o ya sala mabe na mboka na ye ba kangaye. Ba yusundu ba imba ba bêtise mais oui yoka su mais oui yoka mais oui miss le na asala ki ba bele na si était kamara na Congo yo mona mboka nete kama ah bon ne ba kanga be clip a Karine Mukonzi yaki be sansir na bino petit sœur na cartonné oublie non Zikondo zela malembi pour baba jaloux zela marambo Karine Mukonzi et na marambo belebe na kati ah bon vous comprendre et na marambo ya droit d'auteur za na kati
kokanisa te ka YouTube amuninga na ote omoni YouTube ndenge zana to tshaka ba commentaire ye ndenge zana a étudier ba communauté vous comprendre et là on peut publier en ote ko etala makambo nango ne se kotala mate ne biso lera fumba bon balera fumba te balera fumba te donc yo ko bateke na YouTube wana bike bol excellent fumba kuna ko ba kotala ote et les na comprendre vous comprendre na ba droit d'auteur. Mais si la qualité, il y a ce que Karine Mokonji, na mona kita la vie na Kofi, vieux que faire c'est pas la guitare, vieux que faire bouler que Karine na na ba sexy. On dit Karine na timba, il y a biga petit ba sexy ça fait ça prépare à la télé ba soda après quand la chambre. Mais Karine na bete ke balé, ala tina mamula mama bo tingo seka, petit sœur wana, beaucoup c'est le konaye. Ngala ko avocat. Oui, pourquoi la t'es bon? Pourquoi la t'es bon? Oui, pourquoi la t'es bon? Pourquoi? Viens dans la télé ba soda. Après maréchal. Tu n'as pas réponse. Mais ça la réponse. Otali film otali clip asinda sika njembo bisi sika azali awati te otali clip ya sika na tala ngote ponga ngana komona chere ala taki chemise na Versace oya ngaboye otobi so na pesa ki yango kasi yango na même chemise ala yango Karine Mokonzi ala taki na mona ki yango kasi pona reflet ezaki biloko ko faire c'est na ministre yango atima dembo na lobi na yo Sindi azali apo biso komina suka Sindi na sepeli po ba libérer abano suka na balcon menenga ye protocole na passer message na tiki mbonga coiffure ya Sindi et pas Paul Sunga na château d'eau manzaka osala pas kimi donc Sindi so fait confie pardon ngana za fane tika Sindi ndio pesa ba mbongo obi kuter suka mbungu na za problème na ye blasphème ya bible ngam na pesa ki binango yambalo ya na bible mais Gunther a pesu yango atie kombo na ngati mais Gunther za vida na kolona pa na mais tala caméra mikote mtelo bana na misu ya dembo tout na Gunther pa muta lombi vina nga kofi to kima na Champs-Élysées et c'est vieux Gunther il se trouve na bible atanga pisom mais na yuka bible motie kombo na ngati na pari bolinga ngati yango image abengine ngai dino abisi kono yaka no awa kuna balinga ngalote merci beaucoup maman to komi na suka. Merci beaucoup na ndenge ondimi invitation na ngai pesa dédicace na batu na yo na pesa ka mbote na Frankel Minchensi na batu pesa mbote na batu na yo merci beaucoup cher ami internet merci na baona surtout ba Rolanda émission oyo bozaki bongo en direct il y a site nabiso il y a Balion de la presse oyo za bongo dirigé na Edino Image ya père fondateur président na pesa mbote na général de Gaulle oyo za bongo na sima azabon na sima plateau na pesi susu bambote na Junior Angu Ayoga Gauthier Ayoga na Jonathan Ayoga Gloire da Costa Pierre Petit Maître Angu Rems Kumana Di Graniado na 91 na pesi merci à toi mon président mon fondateur Edino Image azabon na sima caméra na pesi susu na yo merci beaucoup si qu'on a pour Micheti Paris TV, au comment réussir déjà, bravo, félicitations pour cette activité. La personne merci à toi, Mimi Love Bungu, ma grande sœur, vraiment, il y a 4, à mon bébé chéri, fils à maman, Edwika Bongo, mon finaliste. Bah, félicitations, toujours continuer bongo, ma bonne application, à ma grande sœur chérie, Eliane Ochudi Motema, Fernando Zangadakuna, à ma maman chérie, Nena Barara, Yaye Aboy. Respect à maman soda, à maman chérie, Njero Sabina, Bambote tout, na basoda na force armée congolais basoda surtout la force navale na pesibino bambote wana na yemoro le numéro 1 ama Irène na Bengazi Savini sur Oge bambote siko zali to sepela mingi un jour to oyamba biso akeye biso vraiment na siège Erosala bien biso Balion de la presse to kutani bongo pona mbala sima pona prochain numéro Africa Future babi papi mamunja boss. Merci beaucoup, que les bons Dieu vous bénissent. Na bandaki na nzambe na suki sakana Paris veut dire babi Paris en couleur. Ici c'est diamant noir, veut dire nano diamant noir, autrement dit la patrona. Paris en couleur, botunanga nini. Babi Yasikeye, babi le transfert le plus cher en 2019. Transfert à Nini. Jonga Opula veut dire makambo changer. Donc veut dire makambo changer. So lingombo na Suzuki 4x4. Tous les vendredis comme.
CNM Sorolingo Mone et ses amis. Tous les vendredis comme d'hab. Sorolingo Mona Nokolias. Tous les dimanches comme d'hab. Mais tu changé kaka adresse. Wapi. Tu changé kaka adresse, babi veut dire tu longwe na noisi, tu commis na bonji. Hein? Donc ici kako bunga pour tout 36 rue Marcel Dassault. 36 rue Marcel Dassault. Avec Djonga Okula babi oya kangi Paris. Veut dire Paris chez Djonga. Djonga c'est Paris. Ozoye. Est-ce que ça l'a? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, o bakutia bilongo, pe usia ngo na assurance nyonso. bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express. Batu buzana na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as un bureau comme en Afrique. Mais aux autres, Global PM Express, ils ont fait ils ont essayé de faire ils ont fait Satorus. Ils ont fait Satorus, au côté Satorus. Au tourné numéro 25, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recherche de la dévolution à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons fait un conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et nous avons l'avion. Nous avons un petit colis, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que nous avons mis au fouti à la poto, au salle maramio sur ma kin, la ndenge ya biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moni ndenge prestation et les kaki na kin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils allaient agence ya si, oh bakutia biloko, pe usia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose de Global Express,